te Nabino balandi ya télé-réalité RDC ngai Benicia totonda na za mosengo ya représenter bino émission oyo totiki bino te na ba surprise lelo tokiti sur le terrain na commune ya Kalamu tokolakisa bino lolenge nini bato ya commune ya Kalamu bakasaka vina bango donc polele pe tobomba elo te donc tokote moi moke ya kendo luka comment ba marié ba viol mandak na bango chaîne na bino epesa bino ba réalité ya vie ya Kinshasa RDC Mobimba eza télé réalité RDC ozanga te kosabone mpona ozanga information te ozanga komona réalité ya vie te ndenge bato bajoueur ndenge bafaka baartiste bato ya ndenge na ndenge bakomona bango kaka na télé mais tala te vi na bango ndenge bafaka dehors ya de tous les temps héritier petit ngai na pesi okote wana pena donc l'homme de chef tozalaka na 60 tokiti na 30 pendant 2 ans. C'est que tu commences à les sous les pères Kabila 2 fois. Pour dire qu'ils se sont morts pendant 2 ans à Kendaka. Bon, tu as comme tata mukolo mon côté. Tu as comme tata mukolo mon côté. Nani Kabila, nani président Kabila ekoya. Tango aye. Mbongo ya bande komata go kita mbongo komata go kita masango le razalaki na nani na banki. Okomona soke mati basali makasi baye na mbongo omoni batelemisi yango Kabila kei na 16 et demi suka papa mususu papa na so président mususu aye tolingie pe makasi tolingie makasi pe miasunga biso mbongo pe kita lokola ndenge bande ko kita lere ya banki wana ekiti mati tozotolela kaye aza papa ne tozotolela kaye jamais tokoboya ka président mon côté tolingi na président kala na président mibale na ya misato tolingi bango nyonso ne basunga biso pe ba peuple po biso ba peuple no zaka sibi na conséquence ya makambo nyonso na biso bateki tolesa kabana totangisa kabana tela bakoko ne bakomo kotela bakoko bango tokotangisa bango ne tokolesa bango ndenge nini mumungu yosala mamalamu te toza na coronavirus koteka pe ezali sumalamu te basunga biso batala banki wana ndenge ni mbongo ezo matamata soki ezo matamata soki bazoka kosala musala te bazongisa biso masango azonga mais baza kwa kisiki na côté na ndeko zuma ya yana kisengule za 33000 mais total na $20 siko za na 33000 za $20 te loso oyo nasumi na 19.75 non na 0.25 loso oyo nasombi yango kosuki na combien nazola nasuki 0.25 à part porteur 0.25 za batala ba facture na ngai pona bongisi ba facture wana te oyo nasumi na 19.25 na koteka na $20 0.25 na matisi biloko ndenge nini 0.25 wana za même peu 1000 francs te c'est que vous avez 500 francs sur le porteur 500 francs na kolanda cycle yango wana na oteka 9500 na kolanda venisa 500 francs mai na ko pesa ko du détail nyonso te mai kutu ba mai oyo ezobuma déjà biso po ba mide bazopesa na $3 ba kotekela biso menga na tena 3500 na matisi nga commerçant no ba mindele ba matisi biso matisaka te po tokomatisa nini bandeko na biso moko papa tokomatisa te cycle yango na ba facture eza wana 33000 semule oyo 33000 semule oyo na simule kwa na 32000 francs porter d'aller 300 francs 700 francs bénéfice na kumatisa nini papa tosenga na bakonzi bakitisa biso $, epe batelaka pe place biloko eutaka bakitisa soto na mimi ata 0.5 surtout za ntabo 0.5 qui fait 1000 francs biso ba peuple ya mike tokozala pe malamu baninga basimi pe bakozala pe malamu papa asunga biso makasi exemple papa facture ya régie des eaux yango oyo papa tangilanga awa oyo 70000 tofutala soki na mwanini yango wana ya sika yango wana zela oyo ya 19000 eza wapi oyo sana ona sa combien tangisanga Jessica ope lisusu 70000 oyo zela papa kozela presse te bon oh ça combien
oyo 70 000 hein oyo tofutaka liboso bosiko otala oyo esali papa oyo esali 197 000 hein oyo esali 169 000 oyo papa alobaka ke tosala dema tozofuta te eye 300 et quelques mille 300 na deux factures papa alobaki ke tofuta te na ba mwa ya korana wana papa alobaki tofuta ba facture wana te tina metala ndenge lelo eye 300 000 oyo tofuta 70 000 to diviser baninga tovana ndako moko metala eye 300 000 to ko diviser combien to travailler te pendant 4 mois papa alobaki ke tofuta fute mais babomi biso koboma pamba te nyonso wana poto inaka président Tshisekedi mutu mabe Tshisekedi mutu asili ba facture o papa Tshisekedi mutu asili asi ayibi makambo oyo c'est que na Mobutu azalaki mabe te le père azalaki mabe te Kabila azalaka mabe te Tshisekedi mpe aza mabe te bato bazobanga biso bango poto ina ye to bana kufinya ye to bama mabanga to bamba Tshisekedi mabanga to bamba Kabila mabanga est-ce que la mokili oto depuis 60 na zamana 1960 est-ce que il faut to bamba kaka bakonzi mabanga nem papa il faut to bamba Tshisekedi mabanga il faut to bamba Kabila mabanga il faut to tia appuyer na mabolongo ke nzambe bumiso Kabila aza kila lokola biso nzambe biso bomina so Tshisekedi aza kila lokola biso aza pe na bana na aza pe na famille na ye soki na yebike priere za na kati ya mokili na biso aso nzambe asunga biso to lingana no bango liboso bango pe balinga biso ba peuple amike pourtant babunisa biso ba peuple amike babunisa pe bango na biloko ya boyi soki babunisi ba président wana seke biso ba peuple amike babunisa biso na ba bureau mweto bonga ke kozala te nango bakozi basala makasi batikana nini na bango wana ba parti politique na bango wana ko bambaka bakonzi mabanga ezali solution te ezali malamu te bakonzi wana baza na bana na bango baza na famille na bango baza na basi na bango baza pe lokola biso toza bakoka bana na bango toza pe mama bana na bango toza ba mama basi na bango to pesa bango na respect bango to ba pesa so respect to lingana nano papa na ngai soki to lingani mboka ekozalaka modele ote papa bandana kolanda babilo ya mikemike oyo tolingi makasi tolingi pe Kabila makasi tolingi pe mema makasi tolingi pe Faulu makasi me balingana nano liboso balingi pe biso batika bituma na bango ezobomaka biso wana bituma na bango nde ebomaka biso makasi okomona siki mutu ya parti politique ya mususu wana aza na aleki président te babandi koboma biso na biloko oyo mpona nini kuna na biro wana parti politique wana alekaki te aza na biro alobi to nyokola bapopulation ya mikemike wana mpo bayino azali meme ata lelo Fayulu aye ye pe to bakusala ye boyi ata mbemba ye bakusala pe kaka boyi me tolingi bango nyonso bakonzi bayokana basangana soki basangani bayokani baluki bolingo oyo biso bamikemike tolukaka biso oza na bolingo mama wana teka kuna mama teka kuna mama teka ata za ekolo ni tolinganaka biso bango mpe balingana lokola biso nani batikana kowelelaka poste ya moninga batikana nano koyinaka moninga ke moninga akoleka te soki moninga aleki ekozala malamu te bapesa na bamisala bapesa na baposte balobi tolinga babolingo wana mpo esauve bapeuple na biso sa bolingo papa na ngai mabango wana bana bango babambaka oyo IDPS abambaka oyo nani PPRD abambaka oyo MLC abambaka oyo nani soki telema nani Lamuka abambaka eza nil et sans effet eza zéro po tokaki président fasambelaka tomona président pe asambela bana bakina bagilize c'est que zani nil sans effet na mboka na biso batika mabanga wana batika kopanja mboka bandoka bakozi wana baluka bana basauver biso ba peuple basauver biso ba peuple bango nyonso basauver biso ba peuple mama eza kofinga Olivier be kofinga mama Tshisekedi be kofinga Tshisekedi baba baza na mayele na bango po baza na mbongo na bango bajeraka biso c'est que ngande naza na mayele te poza na mbongo te na jeraka pe mutu te kaka bakoko na ngai soki nga mama na tambwisi bongo na nga mabe na kojere koko na nga oyo akotanga kilasi mais na leki na bituma makasi ya ba rebelio ya ba rebele ya ba nani enyokolanga mingi ngana zwe mwa gotanga te elezima na ngolu ya nzambe na debria pula bakoko nanga oyo ba vivre lobi batanga bakoma batu minene je peux banga bakoma batu minene jamais moi ndene mona ina Kabila kozala te na ko ina pe Tshisekedi te na ko ina pe Kabila te na ko ina pe Mbemba te na samila kapona bango nyusa na tomola bango batila bambaza la kabo moko na mboka na biso oya koloba ke tokanga inter to bomba inter tokolinga ke loko na tamkola moko te biso mama congolaise tokolinga ke loko tamkola moko te bakanga Kabila babu makabila bakanga Tshisekedi babu tokolinga ke loko wana te
baza bakonzi na biso tokolinga tomonaka bango ntina kimo bango ekoka biso topenda Mobutu tokomona masusi topenda Muze tokomona susi tokolinga bakongole nyonso bazalaka malamu mpe lisusu papa na koyebisa yo président étranger azalaka te na mboka na biso oyo biso toza bakongole bo bafingaka mingi toyinaka bapeuple bafingaka mingi baprésident baza bakonzi na biso bible elobi na biso nano papa na ngai ke toute autorité vient de Dieu c'est que kwa tosambelaka tolingaka bango makasi lokola nzambe moto atina biso bango tokolingaka bango makasi toprotéger na prière makasi mpe lisusu na public koprotéger bango makasi baparti politique bango efingaka wana eza nile sans effet balingana na liboso bango nyonso nde solution na biso balingana soki balingani biso mpe tokozala bandamu mais soki baza babamaka mabanga tokozalaka malamu ata mokolo moko te tolingi mabanga wana te merci papa na nzambe apambola bino abenga bato oza babirikisa barégi des eaux de 300 000 de facture à 70 000 de facture papa sunga biso na biloko oyo biloko nde efingisaka bango po toyina ye biloko yango epreve yango oyo naye nango na régi des eaux apart mosalanga nasalaka nakoyi papa nazala biloko tina monoko awa tene nakomi vide corona abomi nanu nga mbongo eza lisusu te dollar ebomi nga lisusu nakoyi lisusu nakomi kolaba na ndenge nini merci papa na ngai